Félina Espoir. Donc tout bon si ba na biso mibale. Passe na motema, ils ont ça là vraiment passe motema na ba na mibale boye. Hein? Souci na lolenge ya kosakana te, na pesi merci. Na bandeko nyonso baza na biso elongo, merci à ba Fondation Sandra. Fondation Sandra, merci à vous. Merci à Maman Yuyu. Mama Elika nanga on a bano leto bandi na balit si les lots bakufi déjà vraiment passe donc ils ont vraiment passe dans le thème bano ba souffrir motema ekobeta molimo ekopambola na mesana koletola ozambe na yo okumama makasi nanga eyawe kumama elika nanga kumama makasi nanga eyawe kumama je te remercie parce que c'est toi le maître de temps, le maître de circonstances. Tu as voulu que ça soit ici, Seigneur. moya yokufa yango epesi elonga nalonga kokaki kozuwa esika ya bato ebele omemi mikumba ya bato nyonso na zoto na yo ya mokili na nyonso lati bomoto mpona kokifisanga elibo nzambe na yo te omisimasa kolo yesu ondimi pasi kolo yesu ondimi soni yaya nanga yesu makasi wana baokunda déjà soka ko cameraman wande bazokunda pasa ya kitoko matiki biso na éviter rien à dire na souffrir na ba démarche mais enfin bana bakei donc bana bakei donc souci na nenga ko sakana te ma mari akolela cordon akolela donc ma pasa oyo ma pesa kibiso Nzambe mutapesaki kotala mama na bango ndenge kolela Orpheline vraiment azibana na ye mibale ya mapasa kotala esika oyo ekotika bango. Merci beaucoup mesdames. Voilà, c'est Maman Marie Oyazo Bouaka. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Messieurs, tozomona bibembe ya bana ya mapasa mibale, oyo batikaki biso vraiment esali pasi. Mama nyoko amebimisa bango na bango mibale donc dans 7 mois faute ya moyenne mtememi biso tiboye wana pena gauche droite te ba moyenne ezalaki te
de souffrir. Au bano yo bazala boye mais malgré soutien ya mutombo mais il a qui na suka wana da batu bakomi bakufi. Ma Marie a souffrir. Hein? Oula la raté pour na bala mapasa oyo. Nzamba zo molimo na bino, bo pambola biso. Donc topesika merci da ba fondation nyonso ba soutenir biso. Fondation Sandra, merci à vous. Et merci aussi à Maman Yumutumosi. Donc merci Bino Botika Bissoté, Boza et Belé. Donc ma Marie Mawa vraiment. Et tout ça à la cimetière qui bâtit qui est là bas corps yango. Donc on est là Maman Marie Yeyo. Maman ya vive ya Mawa. Na muke oyazwaka. Yanga boko la rabano donc Nzamba sunga Maman Marie bana ba comment kende en fait. Et ça n'est pas si mais na kumisa kansa kuda lobi na circonstance ni kumisa yenda pesa ki bango yenda revela kinga bango afangu to babotama alo yoza na bana mibale na katanda kuna yo mapasa na pesa aziba na makumisa makaka na bango banda batan ou bozaki na bana na yebi kozaki mpe mwa baémission mpele banani oyo mpe banda koyede yo po awa tokomi na suka ya histoire oyo toyeba ndenge bana bakina na puvese esingalaki baya na ndako une surprise oh mopakufi batikani malamu bango mpe balobi ke kumisi nzambe mpo moko wabiki mpenza une semaine après bo o moko mpe wana twake yango wana histoire vraie mesdames et messieurs donc la maman des jumeaux ça wana yeyo donc orpheline ya bato nakawa kutanaki nango aujourd'hui banango pleke pe bazala basalisa ye baza lisusu te ebaka tokozwa bana mibimba et tozwi bana bako donc souci na motema mesdames et messieurs c'est toujours votre émission sur le terrain émission ya babola ezosala pasi na motema komona décor yango oyo Mathieu Bonchene na baki na kozwa image na source toza déjà na cimetière ya Kilimbanseke. Merci à Tracy Mbelenga Pro Goldi Yasuka. C'est votre émission ya Babola. Je suis là toujours pour travailler. Donc souci na motema, passe na motema. Merci beaucoup à suivre. Merci à Fondation Sandra, Maman Yuyu Mutumosi, Maman Nene, Papa Vincent, Yotika Gibisote. Nabande Kounion, merci beaucoup. À suivre. Mesdames et messieurs, c'est toujours votre émission. Baissez la plus sur le terrain. Donc, Orphelina Espoir. Donc, Tobung Siba, Nabisomi Balé. Passe na motema, ils ont ça là vraiment passe motema na bana mi balé boye. Hein? Souci na lolengi ya kosakana te, na pesi merci. Na bandeko nyonso bazana biso elongo, merci à ba Fondation Sandra. Fondation Sandra, merci à vous. Merci à Maman Yuyu Mutumosi. Donc komona bano ndeto bandi na balit. Si les lots bakufi déjà vraiment passe. Donc ils ont vraiment passé dans le thème. Bano va souffrir. Marié des jumeaux de ta maison, Seigneur, je les ai acquis. Ce n'est pas pour enterrer. Tu m'as choisi, tu m'as établi. Mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas pour enterrer, Seigneur.
c'est ma mission, Seigneur, que tu m'as accordée. À la dimension que je ne pouvais pas de ma mère. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi le maître de temps, le maître de circonstances. Tu as voulu que ça soit ainsi, Seigneur. Seigneur, je glorifie encore, Seigneur, le maître de temps, le maître de circonstances, le maître de tous. Je te remercie, omemi mikumba ya bato nyonso nazotuna yo mokili nyonso lati bomotuna elibozambe na yo Kolo Yesu ondimi pasi Kolo Yesu merci, mais malgré le retard, ils ont ça la biso passe pas dans le temps bazala qui en vie, ce mot libéral qui va. Ça peut manquer un message pour m'arranger pour y avoir donc musique ensemble mais merci beaucoup kaka ensemble asunga maman Marie après sa force na maman ya bana et puis ensemble biso tant on peut pas embêter mbela ba ndiko sunga atana dinina libulu ya pasi ya na lazali Papa, asamboli loboko abimisinga kati na mapasi nanga napeso kombo tanabenga yo kaka elonga. Voilà, mesdames et messieurs, et je suis là, voilà, déjà, ma passe à Kitoko, ma tiki bicho, na éviter rien à dire, na souffrir, na ma démarche, mais enfin, on a bakei, donc on a bakei, vraiment, la passe est à donc, souci, na nenga ko saranate, ma mari a collé là, cordon a collé là, donc ma passe à Koyo, ma passe à Kibiso. Zambe nitapesa ki kota la mama na bango nela kolela Ophéline vraiment aziba na yebi balé ya mapasa kota la asika na bango. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Voilà, c'est maman Marie Oyakobouaka. Yesu ndeko na bolingo yo lingi na mingi yo kupela kingai yo talisinga nzira nemba aleluya ina lingi kolo Masia, Alleluia, no Yesu. Ungai na lingo Yesu.
Yesu yemba haleluya nalingi kolo Yesu Masia haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi kolo Yesu voilà un coup de ça haleluya na Yesu Soko sokoniwa yokolongwa nangaite sopaki makila etengaina swafumoy. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Merci à tout le monde qui nous suit. Donc on est là en direct de la cimetière de Kimbantseke. Place Oteokotika, Bakombo Yangoana, Kayoa 1, Kayoa 2, Kayoa 1, Kayoa 2, au bazar Banaya Orpheline, Maison de l'Espoir avec Maman Marie, Cordon, Gen Mundabi et tout le monde. Donc, ils ont vraiment passé dans le thème Nzambe Asunga, Nzamba Pesaki, Nzamba Sungi. Izanaki Abino, Mathieu Bonché, toujours avec votre émission sur les terrains. Donc, merci à tout le monde. Fondation Sandra, merci à vous. Fondation Yuyu Mutumosi, Papa Vincent, Nabo Sanité, Tracy Mbelenga Pro, Opa Kotia Ba Image. Donc, on fait les Bakei. Nzambe, merci. Na Osali, Yum Topesaki, Yum Tu Otiki Biso. Courage à Bandeko Nyonso, Oyo Bazaki na Biso. Et Kingston Sono depuis Lyon, les boss, merci à vous. Arsène Toya, merci à Landrine Tiama, na Bossanité Bandego Nyonso Balinga Abisso. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Mathieu Bonché, pourquoi pas votre émission, puis c'est là, please, et pourquoi pas sur le terrain. Bye. Yo, Longa. Longa sana ni. Oh. Voilà. Tamam. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo. Glody Asika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.